Salugisiza date kitusalanga dikemberinga didi yamigedi ilumekanga yayana dika mwana minafuni mena kumundu kusei mokwe yayala no mama kima munu kudana yayala no mama kima munu kudana yayala no mama kima mudaka yayala dikemberinga didi yamigedi ilumekanga yayala dikemberinga didi yamigedi. Bonjour chers internautes, vous êtes bien sûr la radio-télévision Retour à la source ancestrale par rapport à l'émission Otosalaki sur l'écriture bantou. Lelo oyo, tous allez répondre à la question oyo, mituna oba de batuna kibiso na émission oyo ba écriture bantou. Ndeko messager bonjour. Bonjour, Pembo te na batuna subalanda biso mokili mobimba na kombo nzamba bakoko na biso. Merci bandeko batuna biso ba question pour na koyeba source ya écriture bantou puisque ebele bazo les gars na ba émission mosusu na kotanga kongote fasoko lobela pe ba écriture wana yo kotalisa biso source ya écriture oyo origine nango pe nani azali auteur ya écriture oyo. Bon makambo biso toloba tolobaki on déjà que toloko te loko moko te tokobomba pe loko moko te bato bazaka attentif ya kolanda compréhension oyo tokopesa na kati ya bwanyana maele ya vive voix des prophètes noirs. Ça veut dire makambo etali écriture oyo so tobi provenance na yango tokoyebisa bato polele ke écriture oyo ya biso kombo na yango nati Congo. Ça veut dire nati Congo wana ezali nature du Congo, mais euti na kati ya Égypte epa ya koko oyo atongaki Égypte babengi ye Nimi Kangadadi. Donc koko Nimi ye mutu asalaki secret ya écriture puisque nebandela mokili na munde na mutu mwindu mutu azali na écriture azalaki te. C'est que le secret de l'écriture est bandaki na pictogramme et au komana otobenga signe des idées après ben transformer en une gamme de fréquences. C'est que bato akala ba une évolution musicale bato akala bande ko komana ba masala bandeke bando komana masala basoso bande ko sela oto to ko benga ba cacher na ba art o ba bande ko sela pour na ko signifier sens ya culture to ya coutume o ya zali wana to kozonga mais tant koko oto benga ba Nimi na kati Égypte o lelo ba bimisi ba na titre pharaonique babenga ba pharaon abimisaki ba secret o elingo lobaki écriture ezali na kati Égypte babengi hiéroglyphe ezalaki camp de fréquence te ezalaki phonétique te mais ezalaki ba signe des idées o ya place mon pyramide okuti ba dessiner un petit poussin et signifier que lié de loisirs ya bana mais par contre batiaki déjà promesse ya relaxation au développement oyo kopesa ba encaisser documentation ya monde bagardaki makambo o maintenant Égypte ekufi nde famille nini oyo bayaki kotonga siko royaume Congo puisque royaume Congo to batongi yango premier roi Congo Congo na Nimi Lukengi c'est azaka descendant oyo uti na kati ya Égypte baye kotonga siko royaume Congo baonde bayaki na ba secret oyo pona remettre contenu alphabet et pas ya mama pe mbonzinga wasimel kola bibliothèque donc wana eza lokola na makambo etali lokola origine to pe provenance ya makambo etali lokola écriture. Merci messager Kipulu biloko moko oyo elingi vraiment bouleverser mémoire d'Anga, on dit que l'écriture est potamaka na Égypte. Comment se fait-il que moto abot égyptien a comme les sous noir et puis à quel côté il y a zone Congo otozo benga Congo naka yo expliquer on mais réalité za moko puisque quand l'Égypte ezalaki te ba noir on ba uti na kati ya forêt équatoriale ba mwande bakendaki na secret ya 40 pouvoirs ya l'homme noir bake kotonga Égypte bake sa ba pyramide c'est que ba égyptien noir ko bazalaka kuna bazaki ba congolais ba uti na kati ya forêt équatoriale puisque na premier siècle première année ya notre ère ba pendant tout temps to kota na calendrier nde to dévoiler makambo yo to yo mona ke 7 coups de tonnerre africain bete na Bukavu nde ba to panzana ki ba noir mfubo ba uti na forêt équatoriale bake sa Éthiopie ba biso ba Martinique ko bake sa la Égypte ya mwana nde pesa naissance wana sikoto Égypte kufi nde ba to ba retourner sur ko sa la royaume Congo oyo et puis c'est connaissance il y a Congo au toujours la RDC to RDK. Merci messager Kipulu, nous sommes toujours dans l'écriture bantou on les agaba flash to PC peut-être nous développer on a une émission sous mais messager Kipulu je crois bien que nous sommes koloba azali responsable na puisque c'est le messager et professeur de bantou na kati na mboka oyo ya Maroc. Messager Kipulu est-ce que na écriture oyo la kisaki ya nati Congo on a ni ozoko tanga a wana eza phonétique wa mitele eza phonétique ba bantu. Bon, eza réalité, na mutu aza na sini na ye aza pe na ebengeli na yango. Tant biso de l'objet que l'alphabet congolais a 26 lettres. Ça veut dire tant de commentaires en tableau pour nous expliquer ba signe, to répondre na makambo etali appellation et alphabet. Dans le cas d'appellation alphabet, par contre on a biso tant ba bengaki attendele. To pe balobaki mokili. Ça veut dire na kata mokili wana to mona eza liaison ya lettre M na O.
ya monde ezopesa mokili siko na kati ya liaison wana ezolakisa sikoke biso babantu ifo toluka toyeba m na biso ezalaki ndenge seke na kati ya appellation lettre a na biso babenga yango ata, b na biso babenga yango bata, d na biso babenga yango data, e na biso babenga yango eta, g na biso babenga yango gata, h na biso babenga yango ata, i na biso babenga yango ita, j na biso babenga yango jita, k na biso babenga yango kata, l na biso babenga yango lata, m na biso babenga yango mata, n na biso babenga yango nata, o na biso babenga yango ota, p na biso babenga yango pata, r na biso babenga yango rata, s na biso babenga yango sata, t na biso babenga yango tata, u na biso babenga yango uta, v na biso babenga yango vata, w na biso babenga yango wata, y na biso babenga yango yata, z na biso babenga yango zata, f na biso babenga yango fata. Ça veut dire ti ndenge tozokende na kati ya 23 lettres alphabétiques oyo toyebisaki bino na kati ya appellation na biso. Donc lelo toana bino nde mpona kosignifier que chaque peuple azali na appellation ne po ndenge moto akolakisa biso mokili te. Mais akuta biso deya tobenga mokili ya bengi monde alakisi basini na ye, mais biso mpe tozali na basini na biso puisque po balobai déjà ekolo. Ça veut dire oh c'est prononcé wana na kati prononciation eza ndenge moto adefisaki biso te, moto adimisaki wana na langage na il faut pas prononcer à présenter signe oyo ekopesa coïncidence ya kobimisa siko son wana ekomama to mpe elobama. Merci messager Kipulu. Soki vraiment natali na ndenge ya mondele mondele amemeli biso alphabet, ntango amemeli biso alphabet alakisi biso bavoyelle na baconsonne, ntango ozozwa consonne osangisi na voyelle epesi syllabe moko boye, mais ntango yo ozoloba baphonétique nayoki bandani mpe baphonétique na bino ndenge ezobetama toujours na fin nango na suka nango ezoloba ta 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 ta. Mais soki tozwi par exemple a ata tozwi na l oyo obengi rata rata ba soki tozwi a totie na l tozobenga ngo na ndenge ya mondele al, mais na ndenge ya bakoko bakobenga ngo ndenge puisque olobi ata lata, donc tobenga ata lata te tobenga atalata te wana eza kaka appellation donc ebengeli ya sini wana puisque so totali tomona chinois mpe aza na a na ye mais abenga yango na ndenge na ye seke ntango moto abayaka donc abayaka eza a ndenge moto alakisi motu te mais moto aza na sini na ye oyo ya koexplike mpe akobenga yango selon kota na ye nde biso soko tobengi yango na bakota na biso seke ntango toloba tokoma alphabet tolinga teke tokoma lisusu atarata te tokozwamba mwa sini wana oyo babengi ata eza sini ka moko osangisi ye aza voyelle bana biso osangisi par exemple na consonne l ntango osangisa opesa déjà là puisque po babenga ye déjà ndunda pondu donc biso nde siko toluka toyeba pe nini bautilisaki po nini bautilisaki. Maintenant soki tolingi tozala clair messager puisque baécriture tolobaki na ntango tofandaki baécriture eza ebele. Je crois bien que bandeko oyo bakotala émission basi bayoka mpe balanda déjà baécriture nyonso, mais tozala nani clair par rapport ya écriture na biso oyo yozo kodévoiler mpe oza koenseigner place nini ozotia yango par rapport na baécriture bato basi balakisi biso. Mais déjà place nango eyebani puisque tolobi babengi yango nati Congo, donc nati Congo wana eza lokola nature du Congo. Bon c'est normal puisque l'écriture eboye ebele ndenge professeur Kimbango elobai ke bato mayele bakotama ebele eza bavaleur toboya motu moko te, mais l'écriture wana nyonso eboya na examen ya Kimbango na tableau. Soki église kimbangiste aza na mandombe tokoluka to mesurer grandeur na yango na tableau biso mpe topresente kwa biso ntango aza sélection nyonso to wana nde public to mpe monde ekopona sikoyo vrai signe to mpe vrai alphabet oyo ekopesa coïncidence na linguistique na biso par rapport ya explication bato na bato. Donc l'alphabet nyonso wana c'est normal ya bavaleur mais examen ezoya tokotrier mpona kolongola mosusu tozwa oyo eza phonétique na gamme de flottage parce que ntango yo eza na alphabet il faut eza complet, il faut eza na basigne arithmétique complet ya kosalela bacalcule po tokodefa esouplisse ya mondele te tokodefa soustraction ya mondele te tokodefa division ya mondele te tokodefa égal ya mondele te c'est que moto aza na critique ase préparé fo aza na égal ya lolenge na biso bato mwindi fois dans la plus ya ndenge na biso bato mwindi fois dans la soustraction division na multiplication il faut dans la pronom personnel il faut dans la table de conjugaison ya minoko na biso il faut dans la autre benga le des adjectifs qualificatifs ya l'homme noir donc biso da tous après na kata ka un charge pour na tout dévoiler makambo ya surtout la sagesse écriture biso to yenango tant représenter on a monde et vous alla acceptable pour la nini pour isa na ba grandeur nyonso mais ba écriture monsieur boya to luka to yeba na critique ya motu te na bika eza ba valeur po ba gabonais be ba obéir écriture na ba
ba Nigeria pe bazali o bazana ba écriture africaine toujours ba lukaka ba la sape valeur à mon tout wana to yana mona tabou au banda to discuter tout ça pour explication claire oyo et c'était le sabbat. Merci Koko Kipulu boti kolanda Koko Kipulu a fait précision mais a novi que évaluation et pour ça parmi ba écriture c'est par là dit Koko Kipulu toyeba quelle est la véritable écriture partout dit Nati Congo. Donc la sikasiko to komata pour appliquer ces millions ba chiffre il y a Babantou, au Bako qu'on a dit que nous allons pour Hollanda, la chiffre avec le messager Koko. Déjà que tu pouvez savoir que provenance ya écriture na biso to lobi que écriture outil depuis Égypte na kati wana to pesi que Koko kangadi oya tonga que Égypte yene mutu azali na secret ya écriture o tindenge apesaki na descendant na e o to bengi ni miluke ni premier roi ya royaume Congo oya yaki kotika documentation et pas ya mama pe bonzinga ndeto baki mama ya la reine Nzinga. Donc lingo baki ba mindele nde bayaka na kati ya oto benga lokwa Égypte ba déchiffrer ki alphabet na biso ya boso ba benga ki hiéroglyphe lokwa ezaki ba signe des idées nde epesi naissance ya ba écriture oyo bango bazo sela lelo même ko to ya ba profondément na to lakisa bango ke tout ba sela eza biso mais lelo to yeka pona to expliquer bino eloko moko etikalaki na kati ya makambo etali ba chiffre ya alphabet na biso. Puisque na kati ya makambo nyonso to tokozonga na minoko na biso to yo mona ke alphabet ezali momo mundela bengaki mais bako na biso babengaki yango bilembo makomi. Mais pour la continuité tokoloba par exemple awa nde bango bakomaka les chiffres. Donc na kati ya les chiffres biso pe tokokoma yango les chiffres. Na kati ya les chiffres o biso tokomi biso pe tokokoma yango na kikongolais les chiffres. Donc, à tout commun qui congolais les chiffres. Mais quand tu as les chiffres, tu vois que je vais te présenter des 0 jusqu'à 10. Peut-être que ça m'a dit que il y a exemplaire où il y a des choses qui sont donc, si tu as point 1, 1 yeyo, au monde la biso, mais pas na biso, ba otozo benga lokola ba Congo to pe ba Congolais 1 na biso yango. To bosani to bandana na 0 nde to lobaki 0 yango yo pa na biso 0 yeyo. So to koti na 1 1 na biso yeyo. So to koti na 2 2 na biso yeyo. So to koti na 3 3 na biso yeyo. So to koti na 4 4 na biso yeyo. So to koti na 5 5 na biso yeyo. So to koti na 6 6 na biso yeyo. So to koti na 7 7 na biso yeyo. So to koti na 8 8 na biso yango. So to ye na 9 donc 9 na biso yeyo. So to ye na 10 biso 10 na biso yango. Nde sika to lobaki siko ke grand problème ezali a puisque mundele oye na alphabet na écriture to pe na ba chiffre na e balobi na ba loi na bango ba pesi le plus petit commun multiple na le plus grand commun diviseur. Donc par exemple ba komi 1. So siko baliba koma 19 ba bakisa 9 mba moko awa et komi 19 et on to lobi ke awa eza erreur. Puisque biso siko to ye na 1 o ekeseni na 10. Ça veut dire so to nito koma 10 to 19 na okoma yango na grand nombre. Na ozo sous 1 te ke na bando okoma par exemple 19. Puisque na tiki 1 aza plus petit, aza multiple. Akoza liboso mkolo te po a composer grand chiffre. Wana to koya na ba explication wana mais o to koyi ko suksela bino lelo ezaka ke biso ba bantu égal na biso yango. Ça veut dire égal. Dans l'explication claire, tu vas continuer pour nous faire des détails. Nous sommes moins exercice mouquet. Il y a aussi la 10 plus 10 égale 20. Donc pour nous lelo, to suki awa pour nous relaxer. Mundele yaki na calculatrice et ben na 1 ti suki na 9.
Ça veut dire que 10 ité. So va voir comment 11, yo tant comme 11 boy. Au moins tu commis 1 1. Déjà 11 ité puisque bah le plus petit commun multiple dans le plus grand commun divisé. Ça veut dire moi na mukie o à côté les maliboso à mon coloté, to à côté les maliboso à chi nombre moi mon néné pour à composer par exemple 15. Bah on va commis 15 boy. Mais biso zo bito comme 15 yé. Ça veut dire que c'est la 10 na biso puisque ça grand nombre. Yenda zo composé bimisi abiso kokoma nombre ya munene. Jamais to kokoma sous 15 boy. So komi 15 boy. Pas na biso les erreurs. Ya on to bige makambo yo tozoya, il faut toyer ko lengo malamu po toyer ba kokoma. Puisque to kokoma 15 boy était 1 aza un rôle né a komaka 1. Mais si tu par exemple 1 million, tu kokoma 1 million. Ça veut dire 1 million, tu kokoma 1 million. Po aza 1 de muta sonner place wana. Mais si tu as comme 1000, tu as sous 1 au tu as 3-0 pas comme 1000, tu as 10 nabiso, tu as 3-0. Dans le PC 1000. Donc pour les lots, tu as 10 plus 10 égale 20. Ça veut dire que tout le monde a un signe arithmétique complet. Tu as plus, pour ce que tu as plus, tu multiplier l'IWA. Dans le système où tu as un signe auto dans la classe, il y a toujours une multiplication malfaisante. Tu vas faire rebelle. Donc, tu vas rebelle à Rosala, mais tu vas toujours le bac. Tu la carte que Michel faut ça mais tu y es pour les missions ça la maison c'est nganini. Puisque toujours bimisa aba marqueur ba tableau ba makambo ebele ba énergie na biso dans photo yeba pe makamni to sa photo aba pasteur te to ba pasteur ba mandia biso tia mabonza te mais toza na bosenga ba soutien oyo e ko favoriser biso ko na to démontrer bino ba makambo nyonso oyo biso to na yango na kati ya bwanya na maele ya bakoko na biso nde to lobike be kole ko salama lokwa mundele ayibaki o biso a changer ba façon mais bakoko da ba bengaki moko mibale, misatu, minei, mitanu, motoba, sambo, libwa, zomi, zomi na moko, zomi na mibale, tiba kendaki, ba yeko benga milk nkoto. Ozomo na sikola kwa ba benga ida milk nkoto, c'est que ba yeba ki nyons tout monde na yes pas changer biso puisque azuka obiso to yeba ka changer ngona ndengene ekomi 1 2 3 mais yo po yeba déjà moko. So yo mutu mundi faut ça sur école. Ils ont tangisa, moko, mibale, misatu, nde toloba ba alphabet français 26 lettres. Mais na 26 lettres ana ba y comme consonne comme voyelle. Biso bité y kaza voyelle, ité biso dans 5 consonnes, 5 voyelles, 18 consonnes. Ya on demte relater biso makamnyo subato ba sali ba alphabet, eza ebele nde to koloba e ko ya na tableau, na examen kimbangu pour na totala alphabet na dimension na yango. Donc pour mukolo lelo to pesika mbote na mukili mombaba olanda biso sur base à 510 millions de kilomètres carrés. To continuer ba calendrier zali ba montre zali ba formule ba makambo ebele nde to ba tableau ebimi pamba te elingi eningisa mukili na ba mabombani ya ba makambo ndenge na ndenge o ebombani. Donc lelo to bombela bino kaka makambo o etali appellation ya alphabet na ba chiffre nde to laxi a to komi chiffre na ki français oyo mundela il a biso mais après to komi les chiffres. Donc na kati ya les chiffres oyo précision na biso ezali les o ndem ta préciser que ba chiffre nde to lobaye ke tozana ba adjectif qualificatif tozana ba pronom tozali na o tozoko benga lokola makambu tout o ezali ba signe orthographe puisque batu mingi ba okanisa ke bakoko na biso bazalaki na ba signe te. Mais par contre, on a un signe. Si tu le par exemple, le point O, tant que tu regardes le signe orthographe, tu as un point O égal comma. Ça veut dire que on a vu un point O comma. Tu relandes ça, tu as virgule, point virgule, tu as trait d'union, tu as tout ça, mais tu peux se faire ça, il y a déjà écrit, tu as lancé dans le monde. Zamba okoko na biso abaksa ya mingi kati na biso na bango to boyi mutu te mais to lobi ke écriture nyonso ko ya na tableau pour na ba mesurer grandeur na ba capacité oyo ko za écriture te ba utia mpanzi oyo ko za na sens et puis ça va to évolution ba tanga ba classe gouvernement ya Afrique mobimba ba zwa makambo ba tia ko na mesa pour na endima mapé partout puisque chinois dans na chiffre na azape na ba lettre na arabe pas un chiffre né azape na ba lettre na est-ce que africain za ngote azo telenga na zo diembela na kwa baninga so ka zwi diplôme
akomwa lokwa ke ya leki baninga na munoko neka français ndem te koma mais wana ozopesa lokumu na bapaya po yo lingo yekola langi na ote okobungisa ba adresse to pe ba identité ya biloko ebele yango tobike toye po tokokisa makambo nyonso tu bai nzambo akoko na biso abatela biso nyonso bipai na bipai otozali. Nakanisi que vous sepeli kolanda émission oyo il y a les chiffres des Bantous. Vraiment pour na kosala émission ils ont kosenga biso soutien parce que espace pour na kosala ils ont kosenga biso soutien. Ni wana vraiment tozali ko bwaka mbela na bandeko oyo nyonso bazalaki to bazolanda émission oyo ya radio télévision retour à la source pour na ko continuer kosala émission vraiment il faut makoki. Ni wana toujours ko lekisa numéro na biso na C ya écran. Ceux qui ont pour ça, il faut soutenir Bisso. Même en temps matériel, soutien c'est un bon côté. Il faut aussi un peu conseil, bah remarque, nous sommes là pour ça. Parce que ceux qui remarquent ils ont été trop connaissent que toujours ça la bien. Ceux qui ont suggestion peut ils ont été trop connaissent toujours ça la bien. Mais toujours c'est un soutien la bien, bah remarque, bah conseil. Sans oublier aussi soutien matériel parce que pendant ça l'émission ils ont aussi un matériel à la casse. Donc vraiment numéro yango wana nasi bobenga ba numéro wana bokozwa biso. Voilà pourquoi en passant je salue le multi-stratégique Mike Sola, la bossalité Armand Moral, Delouze présentateur de l'émission La Bino Radio, radio télévision Retour à la source ancestrale. Vous continuez toujours Kolanda émission Oyo na messager na biso auto mesanaka ko lekisaka na émission Oyo Koko Kipulu. Merci, bye, à la prochaine occasion. Kisalu kisiza tate kikusalanga Bikemeringa didi ya migedi ilomekanga Yayena dika mwana minafuni Mena kumundu kusei mokwe Yayela numamwe Kima munu kudana Yayela numamwe Kima munu kudana